na TRC Kibolelo TV. Tous s'abonner massivement. Majesté le roi. Batomingi ba habité que mo patienter ce que l'axinine, mo patienter et l'axinine. Et nous la patience. Donc te na lingala nous la donc na bolo bani na lingala o lingala ngo abiso pe bakanza ya moko bunga abiso mais et ya la ngo kaka. Donc nous la donc faut uzana kimia nyonso. Voilà. Donc kimia bon siko kozana kimia to boite siko na ndenge ya munokamboka na bino. Munokamboka na biso. Kala luzitu. Fete zaya mambo. Ok, donc na munokamboka kaya nani? Kala luzitu. La patience c'est luzitu. Botosi. Poso ozana botosi. Yangwana pe yakana patience. Toujours comprendre le mot patienter na lingala et l'axinine. Mot patienter lingala c'est kozela. Mot et l'axinine? Kozela. Kozela maintenant en français. En français c'est patienter. C'est patienter. Et puis na munokamboka na bino. Ah là je ne sais pas du tout. Tu sais pas. Na munokamboka na bino éviter. Tolinto yeba siko. Toujours comprendre tielo. Mon patienté, na français l'axinine, na lingala plutôt. Lingala l'axi kozela. Kozela. Bon, siko na munokamboka na bino. Na kikongo lakisi vingila te fioti. Vingila te fioti. Vingila te fioti. Patienté fioti. OK. Nuna kuiza. OK. Nde naza awa eloko zo trouble biso tête parce que tozo ebate mon patienté. Patienté l'axinine na lingala. Patienté na lingala. Et l'oubli que il faut aux ananos moi kimia kozala moi kimia donc on patienter ça donc ça faut aux ananas patience on patienter non bon siko na mbona munokombo yozana ni musoeli be muluba ngai ngana muluba na kiluba siko na kiluba balobi boye balobi ikala ni lutulu digital là moi haute voix tozoka na se moi patienter na chiluba ila kisike ikala ni digital ikala ni digital là ni lutulu OK tolingi toyeba mo patienter et l'axinine mo patienter là aussi momo que ça veut dire que ozela siko na munokamboka na bino bon en fait ça me biso kala normalement ngana muyanzi lobako tozolanda muyanzi mais na ndemo siko ya nini wana na pena père pena betanga pena mo biloko wala do yo yebite na yebite na